Eko, est-ce que Bolanda qui concert ya héritier Watanabe? Voilà, bande konanga, je vous ai toujours dit, dans vie auto vivraka, il faut que baka s'aimer du bien. Voilà, le lot héritier Watanabe full, plein na plein, Zénith et Tondi. Bato mususu bazoluka toko vanda wapi? Est-ce que Bolanda qui pensa concert ya héritier Watanabe? Est-ce que Bolanda qui yango pensa? En tout cas, moi personnellement, ce que je peux dire, et ça kakaba félicitations. En tout cas, félicitations à l'artiste. Biso to bando kanisa peut-être que kozala ba vide moko boye, mais toye kolanda penza ba vidéo plein pas possible. Oh penza ba lobaka plein pas possible. Penza sold out cezala qui a solo parce que boye mosusu bapibliaka ba sold out mais boye botali boye vide. En tout cas sold out cezala qui penza ya solo. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Valandina Biso Yakala. Bienvenue à Oyo ya Sikaya na chaîne Abiso Inès NM officiel. Tozo souhaitez binokaba bienvenue surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Soyez le bienvenu na système moko ya kitoko, na système moko ya bien. Kaka ndenge zalaka, comme je vous ai toujours dit, biso toyaka ndeko sala ba analyse. Tofingaka mutute, tolobaka lukuta te. On sait toujours enseigner. Ce tozui moi matière moko boyo eza penza ya solo, tomemi yango epai na bino et surtout to analyser yango. Na système moko ya propre. Concert héritier Watanabe Zénith de Paris. Tobando tala kaka ekoleka ndenge nini. L'artiste nous avait déjà rassuré à 100% que koyinda. Voilà eyindi bande konangai. Awa tozo solola eyindi. Moyen ezate. Artiste pe minaye. Tomona ki présence ya artiste. Lokola Inosbi oyo a honora qui a matisa qui est na podium. Inosa pe a bouger public. En tout cas, tolingaka ba action ya boye. Tolingaka ba action ya boye na musique na biso. Moi, je vous ai toujours dit, ceux qui kilelo oyo ba musicien ya mboka na biso ba se réunir. Na ba talent oyo bazalaka nango ekoyinda. Voilà, tokomi omona sikoyo ba résultat. Tomonaki ba dédicace apesaki Fally Ipupa. Toyokaki ba dédicace o apesaki ye moko Igwe de la Forêt Werason Yangiama. Pona concert na ye ezo betama lelo na Bercy à Londres. Ezo yinda pekuna. Ezo yinda, je suis en train de vous dire. Mais lelo oyo tozo sololande concert oyo tchos betami. Euti pitoko betami na Zénith à Paris. Bandeko nangai, félicitations pour l'artiste héritier Watanabe. Pour la plein oyo, kaka plein te, mais aussi pour la ambiance watiaki. Na bana poto. Bana poto benza, je suis sûr babando s'attendre na iloko boete. Babando s'attendre peut-être na iloko boe kozala me vibe ya makasi te. Toye kotala tala mama na vibe moko boye inexplicable. Ngamo personnellement na okoka na obandande wapi na okoka te na ko expliquer yango nde te. En tout cas, big up à l'artiste nde biloko boye tolingaka. Héritier Watanabe. Je suis sûr que tobando tala, tobando landaye, je m'excuse avant concert denge abando rasira kibiso tellement que et kozala concert ya bien. Boko zala satisfait. En tout cas, boko regretter te pona kosomba ba billet na bino, pona kosomba ba ticket na bino. Voilà, chose dite, chose faite. Promettra kibiso a réaliser yango. Na komona vibe moko boye ezalaki na salle en tout cas, moyen ezate. Vibe moko boye ambiance bantu bazo bina, bantu bazo
bomoni na concert concert oui ebele babeta concert. Concert esengaka vibe. Artiste déjà azalaka motivé, pourquoi? Parce que eza concert na ye mutu azobeta. Donc il faut atia kaka vibe, atia énergie, abina ye na orchestre na ye, ba artiste na ye, ba danseur na ba danseuse na ye, il faut babina kaka pour que public pe ezala motivé. Mais comment na concert ya Héritier Watanabe, l'artiste faisait sa part. De l'autre côté, tozomona pe public ezobina pas possible. Ce qui l'artiste a tie micro boye public et répondre. Bozomona pe que artiste aye kotia moi énergie moko boye au public et sepelaki nango. Énergie moko boye au public ndimaki penza. Bandeko nanga totalaka ba concert. Nazobwaka jeton te mais tozo solo lande. Tomona ba concert bandeko na biso mususu azobeta boye concert. Azana ba énergie na ye. Mais ozomona na salle kimia moko boye lokola na cimetière. Bato bazaka na bachombo bazo filmer mais artiste atie micro boye rien, personne ne répond. Mais tomona ki totala ki concert ya Héritier Watanabe ndenge azotia micro boye bato ba répondre. En tout cas bana poto courage à vous. Courage à vous penza. Il faut koyeba kopesaka nos artistes la force. Moi je vous ai toujours dit ce qui biso to bandite muto ko banda zate il faut biso nanu to banda pour que ba mususu ba ya ko ko bakisa mwa muke. Moni ndene mindele ezobina rumba congolais, ezobina ndombolo ya Congo, bandeko na ngai. Est-ce que botala ki penza? Soki botala ki te ba vidéo déjà ils ont circulé partout sur les réseaux. Bokendo tala ndenge batu babando bina, bamustu batondi tina espace akobina ekomi muke mulunye ezalaki ebele kuna. Molunye moko pas possible. En tout cas, eloko aboye moyen ezate to fanda nango kimia parce que de le début déjà annonce au artiste annonce ki biso to bando sale lango déjà makelele. Alors ce qui ba résultat ebimaki positif. Pourquoi to solo lango te? Pourquoi to analyser yango te? Eloko to bando lobaki kozala propre, kozala bien. Voilà et salami, pourquoi to fanda kimia? Donc moi ezala quitté, il faut to ya kaka, to solo la to confirmer yango ensemble. En tout cas, je ne sais pas de votre côté, personnellement, on a pu 10 sur 10. Des 10 sur 10 au pesa ba pesaka, OK au présenter comment examen na yo interro na yo ba pesi des 10 sur 10 oyo. En tout cas, force à l'artiste, moi je sais que nde bandeli kaka. Bamusu bakoloba ebandeli nde nini Héritier Watanabe oyo nde babeti ba concert ebele babandi miziki bandeko na ngai. Malgré tout ça ya sika ezoya ya koleka pe awa parce que soki ba Zénith esali déjà ba sold out ba plein à boye. Donc cela veut dire en avenir, dans les jours à venir, Stade de France pe ezoya. Déjà, moi, Namboka, l'artiste Fally Ipupa si à franchir barrière wana, donc à fongola qui porte wana pona artiste nyonso. Mutu nyonso aza libre ya kotia date. Mutu nyonso aza libre. En tout cas, moi personnellement, je sais Héritier Watanabe capable. Aza est capable à kotia ta date. Aza obligé de kotia kaka 2 ou 3 jours. Ata jour moko kaka. Mais ekotonda plein ekozanga te. En tout cas, je nazui moi assurance wana ki penza batu balingaka musique ya Héritier Watanabe. Na bando kanisa ke tozalaka muke tozala ebele. Babiso oyo tosepelaka penza na musique ya Héritier Watanabe. Parce que kokende na concert ezaka komona l'artiste face à face te. Eza kosepela pe na musala na ye, kosepela pe na musique oyo ayembaka. Alors, ceux qui tomoni ba plein à boler, je m'excuse, cela veut dire que penza bato ebele ba sepelaka na musique na ye. En tout cas, coup de chapeau à l'artiste pour un concert na ye, pour na vibe atiaki, kaka vibe de pe pour na plein oyo a salaki.
hein, bato babinaki makasi, je ne sais pas soki bamosusu bakendaki ata mosala lelo, je ne sais pas parce que balembaki makasi, hein? En tout cas encore weekend concert ezali vendredi tolamuki weekend, donc eza ndako kaka topema, hein? En tout cas coup de chapeau à l'artiste de babiloko aboye tozolinga, évoluer penza, voilà lelo pe tokende kopesa l'artiste Yang Yama na Bercy azobeta. Après ça toza na ye moko grand mopa Kofi Olomide oyo akobeta concert na ye na stade à Roi Baudouin. Ebele babando la zelake peut-être air oyo bakotia déjà ke concert annulé, échec na ba prière wana. Concert est bien confirmé le 12 juillet na stade Yaro Baudouin na pays ya Belgique, précisément na Bruxelles. Kaka ndenge ezalaka toki opesa pe force le roi de la forêt. Après ça tokozonga lisusu na Paris, pour na concert ya Inos Balou, mais déjà tomonaki présence na ye, oyo penza abinaki kaka mokie kaka mpona koyebisa bana poto bana Paris ke naza awa bobosana te, nasi natie déjà date rendez-vous, à très bientôt. Tokende pe kopesa l'artiste force à kobeta na salle ya Paris Arena, si je me trompe, voilà, Paris Grand Arena, voilà kaka ndenge ezalaka. En tout cas eloko nga na kotiolo ba ezaka félicitations à l'artiste et surtout grosse force pour na bandeko na biso oyo bakendaki basombaki ba billet, eza na bamosusu bafandaka na Paris te, bamosusu bazwaki batike na bango bake peut-être na Congo na biso bazwaki ba avion baki support bapeki bakendaki kopesa l'artiste force, bamosusu bazwaki ba train oyo baza na babipanzi lokola na ba Belgique wana, na ba Londres baki kopesa artiste force. En tout cas coup de chapeau à vous, nde bongo ezalaka parce que soki biso tosali yango te nani akosala, donc il faut tosala yango to lakisa kaka artiste non tolingaka tosepelaka na mosala na yo tolingaka yo pe, il faut que se sentir aimé, sans toi aimé public moko na sima na yo elingaka esepelaka na ba effort na yo na mosala na yo, bref oyo osalaka. En tout cas coup de chapeau à vous. Personnellement je suis très très content même ya komona résultat wana, ebele babando s'attendre na échec, Zambé à confondre ba prière na bango, voilà récite, c'est le Congo qui gagne kaka ndenge tolobaka soki moko ya Congo a gagné, c'est le Congo qui gagne. Donc coup de chapeau encore une fois à l'artiste Héritier Watanabe. Alors le clavier est à vous maintenant, bino pe botia ba commentaire na bino boton de sa place à commentaire wana boyebisa biso selon vous bomona qui concerne nini, bopesi combien sur 10 à l'artiste. Moi ceux qui n'a pas opesa ye, je l'ai dit et je le répète encore, ils a 10 sur 10, alors je m'attendais, il fallait abattre à des jours, il fallait attirer à des dates, mais voilà ezala kimoko, en tout cas coup de chapeau encore une fois à l'artiste. Voilà bandeko nanga, comme je vous ai toujours dit, et bandaka pe ici la ka yango tokomi na suka ya partage na biso ya lelo. Merci encore une fois pour na kolanda biso, merci encore une fois pour na liker, ko partager, ko commenter. C'est là et c'est la kabiso penza plaisir, kala ndenge na yebisaka bino na système moko ya propre. Alors permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine.